Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na kosala su video oyo pona ko partager makambo oyo Nzambe alobelaka ngai pona basi ya bapaster lolenge bakufaka. Nasalaki video mikolo utoleka video asuka nasalaki na explikaki bino lolenge nini nazaki na problème na pasteur oyo aliaki mwasi na ye oyo abalaka liboso aliaka ye alapres abali mwasi mibale alingalia lisu mwasi ya mibale nde Nzambe ayaki kotalisanga makambo pona pasteur wana alobaki na ngai ndenge pasteur wana azali na molili. Yango lokola nasalaki video wana bien avant kutu na yebaki teke tokozwa ebembe monene na communauté na biso na mboka na biso pardon na mboka na biso Congo tokozwa ebembe ya mwana papa okende nga yebani mwasi ya pasteur oyo tobengaka na mokili tobengaka pasteur ya munene pasteur Marcelo ndenge mwasi na ye auti kokufa. En tout cas, mes condoléances na famille na ye, na bana na ye, eza vraiment liwa moko bwiske, Nzambe kaka mutu ayebi. Donc, eza pasi po koyoka ba témoignage na ye, mutu nyonso azolobake, azalaki mwasi moko malamu, boye komona ye pe boye, par rapport na basa ba pasteur ebele o ndenge bazalaka ye vraiment, azalaki vraiment exemplaire na miso ya bomoto, azalaki na exemplaire, mais na molimo toyebite, soki ezalaki ndenge nini na molimo Nzambe ka mutu ayebaka na molimo mais komona ye boye vraiment tuka no toyoka ete na scandale no toyoka ete atande basa bapase bazalaka wana ye penza azalaka ne simple azalaka vraiment bien komona ye boye na miso ya bomoto. Video oyo nga nazosala en tout cas napesi bino mbote okolanda nga mbala liboso nga mama Deline na chaîne oyo ya Deline Télévision tolobelaka makambo eza ya spiritualité ya molimo yango lelo na ye koyebisa bino makambo oyo Nzambe atalisaki ngo alobaki na nga pona kokufa ya basi ya bapaster. Tobondela po ete ekolo azala na biso na video oyo na kombo ya tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa Nzamba mpontolendo Nzamba bakoko na biso topamboli oyo tokumisi ngai na bandeko nyonso bazolanda na video oyo tolobi zwa lokumu mpona souffre de vie oyo pesi biso papa pe na ngolu oyo sali ngai ya kofanda devant caméra pona kopartage makambo oyo olobaka na ngai pona liwa ya basi ya bapaster oyo bakufaka yango wana nga pe na partage na bandeko nyonso molimo santu zala na ngai papa batela video oyo batela image oyo nyonso akoluka zwango asalela ngo mabe kolo ezala na nguya soki moke te mabe nyonso bakolinga kosala na video oyo ezala na nguya te na kombo na Yesu Masia pe na nguya na molimo santu nde na bondeli na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga nde nauti kolobaki nasalaki video deja nalobaki avant kutu bato bolanda nga boyebi ke nasalaki video wana nalobaki yango avant kutu tozwa sango ya liwa ya mwasi ya pasteur Marcelo avant tozwa sango ya liwa na ye nasalaki deja video moko na explikaki bino bitumba oyo nga nazalaki nango video wana bit nango ezalaki vraiment ko explike bino lolenge soki tozobondela soki bitumba eza makasi ndenge Nzambe abakiselaka biso ange moko pona kobatela biso contre liwa nasalaki video wana pona explike bino makambo oyo nazalaki kosola na ange wana azalaki kobatela nga oyo Nzambe abakiselaki ngai nde ekendaki mbala moko nalobelaki mingisi pasteur oyo alingaki aboma ngai esilaki te video wana mpo nazalaki presse nabaki na kokontinue yango mais lelo sikoyo nazokontinue ka video wana mais lokola pe tozwi sango ya liwa ya mwasi ya pasteur Marcelo tozwi sango ya liwa yango na otiela bino pe na miniature wana pasteur Marcelo na mwasi ne na kotia wana po elakisa penza ke bana Nzambe nyonso o bokolanda ngo bokutana libakwa kolanda video oyo toza na temps ba sentiment te tolongola ba sentiment na bomoi na biso tolongola ba sentiment bandeko na nga tolongola ba sentiment po
tant ekomi mabe la majorité pasteur et église de réveil baza na misala mabe bandeko na nga. La majorité pasteur ya misala mabe ya église de réveil baza misala mabe. Mingi bazalaka deja bandoki bapesa bango bandoki bamsusu bapesa bango kindoki banda bazala na libuma mama na bango bamsu bapesa bango kindoki le babotamaki le bazalaki bana mike bakoli nango pe bakontinue bakisi na plisa kindoki babakisi makambo ebele likolo wana. Yango na lobaka soko oza na bitumba na famille na yo bandoki ya famille na yo so omoni ndoki yana azokoma makasi na famille na yo seke akoma sirène to azalaka sirène to akoti deja na bascience occulte. Science occulte siko tomona yango ka bato bakota bascience occulte baza na mbongo ebele bango te bandeko na nga mosusu akozala ne mpe na mbongo te na mokili oyo azalaki na kindoki mpo na yebisi bino bandoki bato ya science occulte baliaka na bandoki na biso ya famille. So oza na bitumba na paster moko azolinga alia yo eke oza na ndoki moko na famille na bino ndoki wana atimbeli ke muta science occulte moko alinga lia ndeko na nga era kolinga aya po bandoki misusu bandoki ebele bazala pe bawelanaka pe o musuni oyo ya famille na nga moko faye na lia ye yo uti wapo ngo lia ye. Muta science occulte wana pasteur wana mingi baza pasteur o bakota science occulte mais eza pe na misusu aza na ye pasteur te mais akota science occulte. Aza na ye médecin te aza na ye pasteur te aza na ye mutu te na ndenge ke aza na titre moko te na mokili oyo aza na ka simple frère to sœur mais akota science occulte. Musuka pona commerce muke ya ligado kakwa muke azala nango akotela ngo science occulte. Ozomona pe initiaka batu bazoko initie batu ndenge na ndenge donc vraiment eza makambo moko to bondelaka makasi po mokili eza akoningana makasi bandoki wana o bakotaka ba science occulte kobunda na bango eza facilité nazoyebisa bino kobunda na batu wana so oza na protection makasi ya nzambe te eza facilité malamu bunda na bandoki ya famille na yo olongaka bango me bandoki bato wa ba science occulte bazalaka na bademo ebele bazalaka na makambo ebele yango bomoni nde nayebisaki bino nzambe abakiselaki nga ange moko po bitumba na nge ezalaki na pasteur oyo alinga kolianga. Nayebisaki bino na video wana na abaki pasteur wana alinga kolianga mpo na nini po pasteur yango aliaka mwasi na ye akufelaka mwasi liboso lera akufeli mwasi toyoki mawe pasteur akufeli mwasi mawa nzoka nde ye moko mutale mwasi na biso toyebaki te bandeko na ngai. Après kobala mwasi mususu mibale après bane abali mwasi mususu mibale lera abali mwasi mususu mibale nde sikoyo alingi nga sikoyo ezalaki na solo la kana ye lokola ke azaki pasteur moko na bandaki kondima ke aza pasteur na elobeli na ye na façon de vivre na ye na comportement na ye soka azosambela ozosepela donc namonaki na trace te ya koloba ke aza na misala mabe par rapport ya comportement na ye namonaki trace te akolobaki aza ya misala mabe nde na konfiaki na ye na ndoto moko nzambe alotisaka nga nake na beteli ye ndoto wana nayebisi pasteur tala nzambe alobi boye mpo na nga boye nde bandeko na nga apres wana nde sikoyo le même jour oyo nayebisaka ye ke ndoto nalotaki yango ndeko na nga kopartageaka ndoto nona n'importe qui te yo ebika aza pasteur na lobango mpona pa pasteur nzoke memeli yo bitumba moko ya niveau likolo dole na lobaka pa na ye nde na butu nango le même jour nde namonaka o namonaka na butu wana namonaka na don leka na bonde na sisi ko bonde alikuwa nazali fatigué na bonde muke na sisi ko bonde na ina lala so ka oningo lala bozolota ozomona ozobunda don ndoto te me yo oningo lala ko ozomona ozobunda première fois namonaki nazobunda na ba démon moko 4 so nalobi ba démon po bazaki na forme ya bato te bazali na forme lokola banyama lokola bato bazaki 4 nazobunda na bango nazobeta bango na kombo na Yesu na bande kobeta bango bongo pe na susumuki mpona nalali te nde nini nazobunda boye na susumukile na susumungabi o nini pourquoi nazobunda na besprit oyo
allez deuxième fois na eko lota su nazo bunda na batu moko boy car on dirait ndoto ndiye réalité de l'air oteka boningo zo apongi mbala mo ozo mona ke ozo bunda nde na yako mona nazo bunda na batu moko boy le nazo bunda na batu moko boy ala après na susu mkili sunga bi ndeni so na lala ka so ka ponge ngoya mbala mo nazo bunda na batu nge lobani nzambe na nga nde après na bondeli le na bondeli pensa ala après na tia mutu na lala bona moni ba mo nazo bunda na batu moko boy bazaki sisi pe bazaki batu sisi ba obunda nanga sikole tozo bunda na bango na konga na obeta bonso na betika likofi na kombo na Yesu makofi nyonso na obeta na baka na kombo na Yesu bango pe bazo beta nga na ba nzambe bato makasi siko na remakaki moko ya bato azo beta nga azaki na sima na nga ozomona so ozo bunda na molimo moni mutu azo bombelongi seko oyebi très bien bandeko na nga seko oyebi moko wana azalaki na sima na nga azobombelo azobetela nga na ndenge asima me misusu wana bazalaki liboso tozobunda na bango moko azobeta nga na sima mo nga pe pa na beti ye na sima kaka bongo bitumba makasi vraiment ndi mbala moko après na bitumba wana naye komona ke oyo abande kobeta nga na sima alobi asali erreur alobi asali erreur alobi oza kaka mwana yo abi yo ozaka mwana yo ndenge ozana toko beta o vraiment makambo nzamba kana kosala na vie na yo o yebisi ngai to yebi yango deja yango tika na kango maboko po baninga na nga ba beta o bien wana siko azoloba bongo azokanga nga siko maboko na sima po tellement le to bunda na bango bamuninga pe nazozongisa bitumba mama kasi nde sika ye a décider siko akanga siko maboko siko la kanga ka maboko alobi bandeko na nga le alobi na yoki mungonga pasteur wana na yebi très bien na considérer que vraiment pasteur ya solo na yoki mungongo na ye bandeko na nga alobi bongo alobi yo ozaka mwana yo vraiment toyoki makambo nzambe akosala na vie na yo nzambe akosala bandoto ka ya ba promesse ndeka bino bongo boyebi bana nzambe tozalaka nzambe aprometaka biso na yo na kokende na oboye na kosala na oboye yo mona kango bomba kolobaka te pona ekomemelo bitumba me lero yebisi pasteur wana o confie na ye po ayeba pe quand même que oza malgré oza na oka simple sœur mais oza quand même na bilaka moko po na nzambe nde le même jour bandeko na nga kanga nga loboko alobi lera alobi kaka bi azokanga maboko aloba alobi yo ndenge oza boye ozaka mwana eloka bimisa bon ozaka mwana ndenge oza ana okomona makambo nzamba osaka kati na bomo nyoto yebi yango sikoyo nde eza na nga nazokango siko maboko po baninga na nga babeta o bien makambo nzamba skana kosala na vie na yo ekokokisama te toyebi yango sikolo pa akangi nga maboko mamo leta azokanga mabole na yoki bongo nagangi pasteur natangi kombo na ye pasteur entel na baluki nga na misu na misu mbunzu na mbunzu pa abombi elongi le kaka na gangi na bengi bo pasteur entel yo nde ale pa na baluki na vitesse pa tokutani elongi nga na moni ye na elongi ke ye voix na reconnaître ki ye na voix le na reconnaître ye na voix ala pre na gangi na kombo na ye na bengi pasteur entel eza yo mbamona baluki mbala moko tokutene misu mbamoko agangi abombi elongi me trop tard sina monaki ye bandeko na nga sina monaki ye nde na lamuka na émotion wana na susumuka na lela nga na binzambe na nga pourquoi pasteur wana abengaki ngai alobaki nango zaka mwana pona ni pasteur wana nde na sosolaki on pourquoi abengaki nga kana nazaka mwana pona nini mwana ya agité ke ozaka mwana boete eza mwana ya agité to comprendre mamba molimo eza mwana na sens ke oyebi makambo spiritualité pourquoi alobaki na nga nde mwana ke nazaka mwana pona nini pasteur wana na yebisaka ye nalobaki na video utoleka
le nzambe ayebisaki nga bia Deline la majorité ba pasteur oyo yebi nga siko nakanisaki mutu so aza pasteur seki aza vraiment ya nzambe nayebaki te ke ba pasteur mpo bazala bandoki bazala en tout cas wana mpe nayebaki te vraiment nazalaki vraiment kaka mwana ndenge ndoki wana lobaki pasteur wana nayebisaka ye nga na bi nzambe mpo nzambe da bandaki kaka kosola na nga le nayaki ka na bonzambe nayebisaki ye nga na bi pasteur tala makambo nzambe alobi na nga Deline la majorité ba pasteur oyo yebi baza na misala mabe alobi na maomi balabi la majorité ba pasteur oyo yebi baza na misala mabe et puis na province na bino o na ville na bino oyo la majorité ba pasteur oyo basala ba église awa na province na bino la majorité baza misala mabe nde sikoyo nga sikoyo napesaki ye conseil nga na bi pasteur tala makambo nzambe ayebisi nga ke la majorité bapase baa na misala mabe yango yo fozala ekenge mpo baninga na bino bapaster ebele baza na misala mabe ozomona do fozala ekenge vraiment kopesaka bango confiance te bobabi na nga mama Deline tika sinayeba makambo ya nzambe saloba na nga satalisa nga na bi basali association mona azoyoka ya bapaster kokota na wango te abi mama na okota te biloko wana okota te donc c'est ça yango abengai nga mwana na sensi nini ozaka mwana mpo nzambe ayebisi yo ke la majorité bapase oyo oyebi mais lokola ozaka mwana odiscerne te ke kozala mpe oyo mpe lisusu ye mpe kozala parmi bato wana nasi bozokomprendre nga ndenge na oloba do le nzambe ayebisi nga sikoyo le nazwa na ye mpe natieka na groupe nazalaka ke naoza na confiance ya pasteur moko te mpo nzambe atangeli nga komba bapasteur ono to baza na misala mabe alobi na nga la majorité bapasteur oyo oyebi ozomona do ye mpe azalaki parmi bapasteur oyo nga nayebaki la majorité bapasteur na ville na bino oyo do fali na place ye mpe me nga mamona longoli ye sanke nzambe aloba na nga ke longola ye nga siko na longoli ye yango omoni abengaki nga kaka mwana et puis lisusu nazalaki makambo ebele so nzambe alobi na nga na bandaki kosola na ye aloba na nga pasteur wana aloba na nga bi mama Deline biso tolingaka bato bafongwama matoi te bato bazala matoi ya kofongama biso tolingaka bango te namoni ndeti yoza nzambe na nga azotala nga témoin pasteur wana aloba na nga na miso ya mwasi ne oyo amibale ye abalaka na miso ya mwasi na ye pasteur wana alobi na nga abi na nga mama Deline yo na moni lokola oza matoi ya kofungwama abi na moni lokola oza matoi ya kofungwama biso tolingaka bato oyo baza matoi ya kofungwama te oyo baza matoi ya kofungwama biso tolingaka bango te yango foko tosala effort tokango matoi wana nzambe na nga témoin ndoto te boye tozalaki ngai na ye na mwasi na ye nayebisi ye makambo boye nayokaki le na partage na ye kwanki ozopartage na basali na nzambe nde pasteur wana lobi na nga ndenge wana nayokaki nzoto malili wana naza na soupçon te kaza na misala mabe wana no na loti ete kaza na misala mabe aloba na nge eloko wana mbala moko malobe ebele ematinga mbala moko na nini naolingana natuna bino banani de question na ye natuna bino banani na ina tune pe lisusu koma boko kanga mutu matoi epi makambo nga nazoyebi biso eza makambo nzambe mutu alobi na nga mbamo do na munaka do normalement fallait na comprendre mbamo ne bimingaka nga na bi pasteur bible écoute lobi na biso to senga nzamba fongola biso matoi ya molimo na miso ya molimo po ete tomona mabombami koma ndeni yo lobaki obino bolingaka bato bafungwama matoi te il faut se bosala makasi bokanganga matoi bino mbamo abinanga te mama Deline c'est bon mama Deline bi na kamwe mbamo na tali mwasi ne to tala ni na mwasi na ye makamni do yango no moni na basigne ebele oyo ezalaki nango oyo bandai kolakisa tala ndeti bongo na moma o ndenga na kola boye ndenga na koli penza boye yo pasteur oloba na nga ke biso tolinga bato bafongwama matoi te futo sale foto kango matoi ozomona te ke mbamuna comprendre obino banani pasteur ozalaka mbala moko mais wana mbamuna fandi tellement confiance elekaki
na fondika nye na bandi kokanisa na motema nga bi nzambe na nga mpo ni paster akozala ignorant boye mpo ni paster akozala ignorant mpe akoloba makambo boye mpo na nini ayebi teke biso bana nzambe kutu fo tozala matoyi akofungwama so bango banani oyo bakokanga bato matoyi mbala moloko mpe nalingaka ye makasi nalekisi yango kaka nalekisi yango kaka me etikalaka ngai ozomona etikalaka nga batrace ya makambo ebele ya mike le nde nayaki nde kosusumuka le nde nzambe nde aye kotalisa nga makambo na ye oyo nazoyebisa bino lelo nde sika na koloba yango alobaki bango balingaka bato baya matoyi ya kofungwama te yango bandeko na nga tokenda beglise toza na badon na biso oyo nzambe afongola mpe matoyi le ozobondela nzambe afongola biso matoyi ya molimo ye alobaki na moi ndeti oza matoyi ya kofungwama fu tosala effort tokango mpo biso tolingaka bato bafungwama matoyi te tolingaka bato bafungwama matoyi te fu kosala effort tokango matoyi wana nzambe na nga témoin bandeko na ngai ozomona do baki biso do biso wana banani do bango do bata misala mabe wana do bakangaka biso matoyi ya molimo bandeko na nga bakanga biso matoyi ya molimo ozomona yango moni bato ebele ozalaka lere obandi na bonzambe sika obandeki koyoka nzambe azolobela makambo obandeki komona bavision makambo ebele ezalaka su te bakanga yango la majorité bato ebele bakanga biso yango eza bapaster epi na bamembre ya famille na biso doso oza na bamembre ya famille na bino oyo baza bandoki bani bakomprendre ke oza miso afungwama to ya kofungwama bakokango yango mpo bayebi ke loko oza miso afungwama omona misala na bango bango kindoki na bango makambo na bango mabe balingaka te biso oyo tomona yango ozomona sikoyo nde aparti ya ndoto wana namonaka wana ezalaki so mpe ndoto so mpe vision so mpe nini nayebi te nde na obenga yango mpo nalalaki te lero olingi olalaka ozomona ozobunda nde aparti ya wana esalaka nga pasi makasi le nalamuki na lela nayebisi papa didie tala namoni nzoka paster entela azalaka na misala mabe makambo nauti osolola na ye un jour na obetela bino likambo ngo nasolaka na ye makambo nauti osola na ye tala ndenge nini namona ye nga nasoli na ye ndenge nini namoni le même jour naoka pasi na lela bandeko na nga nasala soki combien de jour nandoke mosala te naoke mosala te mpo nayoki shock moko nakanga na nga bandoki me oyo wana non nasepelaka nango te namonaki lokwa échange nango nzambe sunga ya bongo la motema nde nabondelaki mpo na sujet na ye kobondela mpo na ye nga binzambe esa kobongola motema te moto azalaka bien boye moto azalaka boye seigneur lana nazotala mpe batémoignage ya bapaster mosusu bazalaki baframaso bandoki babongoli mitema nga nalobi seigneur bongola ata motema do nazalaki ta mosu omona soka ye na ndako natie video wana ya bapaster oyo bazalaki bandoki bato oyo bazalaki bandoki babongo motema olingo tala yango te bandeko na nga alingo tala yango te akobandelo masolo akobeta yango kara ato omona ozomeme nango tala azalaki ndoki tala boye akolinga na yango te nga bandeko kotia bongo wana makambo mosusu do sikoyo bandeko na nga le nabondelaka yango tozolobela lelo mama Blanche akufi mwasa paster Marcelo avant tokoma na makambo na kolobana bandeko na nga le nabondelaka nabondeli nakoti mabondeli nazobondela nga bi nzambe na ngai pourquoi paster oyo nakomona ye boye aza vraiment na misala mabe to ndenge nini mpo oyo nga namoni eza na preuve makasi mbala moko eza kute ko natuna nini babenga ni confirmation namoni deja mpo makambo oyo naotosolola na ye kala mingi te awa naya kolala tala namoni boye seigneur mpo na nini boye mbamona ye komona olobaki na bapase ebele oyo nga nayebi baza na misala mabe nde bandeko na nga kaka na periode wana kana si 3-4 jours après nde nzambe siko abandi kotalisa nga makambo ya paster wana
abina ngale azaka deja na libuma mama na azaki na kindoki bapesaki kindoki la azali na libuma mama na ye lere abotami bapesi babakisi su kindoki na famille basali su baactive so makambo nini ya kindoki apres na age moko boye azalaki kokopere na banganga kisi ozomona azali kokopere na banganga kisi abandaki kokata bato bakamo andeki kokata bato bakamo nde nzambe ayebisi nga lere azokata bato bakamo bagene oyo bakola mwa periode mobo banda kokatakata bango bakamo mpo nasi boyebi yango kamo eza jeko eza banzolo komo banda okata bato banda obengango bakamo ozala makasi mpenza so boobunda pa obeti mutu akwei donc nzambe alobi na nga ke azalaki kokata bato bakamo lere azokata bato bakamo lere akolaka apres anda kopeye na banganga kisi wana nzambe abi akomaki le akoma jeune garçon azalaki kopeye na banganga kisi nde banganga kisi wana bande kosala ke ye abande kokata bato bakamo abilere abande kokata bato bakamo azozwa bachance ya bato azozwa betwale ya bato oh seigneur nzambe na nga azozwa bachance ya bato azozwa betwale ya bato lere azalaki kokata bato bakamo yango yo ozolanda nga to profite na loba na ndeko nyonso ozolanda nga soki bakataka o bakamo wana ndeko mobali bakata o bakamo bondela délivrance na yo récupérer bachance nzambe alobila abanda kokata bato bakamo abandaki kozwa bachance ya bato abandaki kozwa betwale ya bato abandaki voi même kozwa bane ane ya bato eza lokwa ata mosusu olinga okufa na 50 ans balongoli ota mosusu 2 ans okufa na 48 ans donc bande kozwa pe bane ya bato bachance ya bato betwale ya bato bozomona modele moto akoki kodétruire bato na vie bomoni lolenge nini bato bazala détruire na vie ozomona donc yango wana nde nzambe alobi na nga bongo wana le azalaki jeune garçon mosala bande kosala yango wana nde sikoyo nzambe alobi na nga boye alobi leri aye koya poto ayaki poto lere aye poto nde aparti ya koya na poto ayaki kokoma membre na Rose Croix nzambe na nga témoin makambo na oyebisa bino lisola paster wana akomaki membre na Rose Croix lere akokoma membre na Rose Croix wana periode wana na ne oyo nzambe atalisaki nga makambo wana eleki mwa mikolo euti oleka bane eleka bane pende bele nde nzambe alobi ça fait 12 ans donc na temps wana azalaki 12 ans na Rose Croix 12 ans na Rose Croix abi aza membre sikoyo na Rose Croix alobi na nga boye nga sikoyo ile nzambe azoexplike nga bandeko na nga butu mobimba nzambe azobetela nga ka makambo na ye butu mobimba nzambe azoyebisa nga kaka makambo ya mwana mobali wana bolimbisi butu mobimba nzambe azalaki kaka koexplike ngai makambo ya mwana mobali wana paster wana nde ayebisi nga ke ça fait 12 ans aza membre na Rose Croix alobi na ngai boye alobi maître na bango atindaki ye alobaki na ye mission na yo il faut ezala na beglise mission na yo na beglise mission na ye ezalaki mpo ayokaka makambo ya bato mpo amemaka information donc ye azalaki kotravaille mpona komema information epai ya maître na bango nzambe ande kobenga maître na bango nayebi te maître na bango soki eza Lucifer so mpe nani me nzambe abengaka mingi maître na bango donc mpo amema pa ya maître na bango mpo bayeba ndenge akodétruire moto wana nzambe apesaki ya exemple boye alobi par exemple yo ozobela motu pasi ozoyoka motu pasi okepa médecin
olobi ke okende pa médecin basala o examen na mutu bayeba soki pourquoi ozoyoka mutu pasi. Ale yo sikoyo omoni ke wana aza paster okepa na ye wana exemple nzambe apesa nga okepa na ye olobi paster bondela mpo na nga mpo nazoyokaka mutu pasi kutu nde naliawa nakendai na hôpital fu basala nga examen bayeba soki problème ni eza na mutu na nga. Ale ye sikoyo malgré kobondela mpo na yo me azwi information wana nde sikoyo ye akoki kopesa rapport pa maître na bango tala mutu intel azobela mutu ezosala pasi alinga kende pa médecin basala bangi basala examen ya mutu bayeba soki problème ni eza na mutu. Alele bango bakozwa wana bavérifie bakomona ke mutu na yo wana eza na mutu moko alokaki yo mpona mutu wana te eza na maladie normal. Ale bango sikoyo nde bakotia sikoyo maladie na mutu ozomona bakobanda sikoyo kotravaye na yo na mutu wana ekomi sikoyo mpasi ozomona donc yo okose confie na opa ya pasteur oconfie pardon pa ya pasteur oyebisi makambo na yo nzoka nde ozopesa information bandeko na nga monguna satana atravaka na information soki aza na information te po aloka yo koezala pasi ozomona okei obi pasteur nakotiaki demande moko wana ngam na opesa exemple demande mona mosala moboye faye bazwa nga bondela mpo na nga ye abondeli mpo na okoyaki abondeli mpo na mpo bapesa mosala na me nzoka nde amemi information ke tala aza na nini nga na bi me azalaka bizali malamu alobi maître na bango aloba na ye fo ozala exemplaire mpo soki oza exemplaire te bato banda koya kopesa yo sujet de prière na pardon requête na bango te banda kwa kopesa requête na bango te soki oza na comportement mabe yo siko foza la comportement moko ba monaka o penza ke oza penza na makambo mabe te oza bien fo sambela ka makasi ko sambela kitoko ba na biso bandeko passer wana so azosambela ko nasi okozala ka guéri ko pona ka foi oyo oza nango na malobo ya zoloba sambela kitoko. Donc ezalaki nde wana nde nzambe apesi nga explication ya makambo ne oye atravaka na église oye atravaka na église nde après nzambe alobi na nga boye alobi ndenga aza wana mwasi ne oyo akufaki ye moko alia mwasi na ye wana na biso naoka somo moni ezalaki ndoto te ele nzambe oyebisa nga boye so posa okende posa masuba so eye na yoki posa masuba kati na omona oregrete nga bia ekata mwa nzambe abitelema kende na ozela yo otelemi mpe oke osubi ozongi nzambe akontinue koyebisa butu mobimba ayebisi nga lobi na nga ndenge aza wana aza bato ya rose kwa balataka chaînette moko wana nzambe apianga explication abi bato ya rose kwa balata chaînette moko boye balata yango boye balata yango boye siko chaînette nde balata yango moko emonanaka malgré babomba yango me wana nzambe aloba nanga memonanaka siko ye lokola maître na bango atindaki ye na église mission na ye eza na église mpo bato baepesaki banini akoki kolata eloko wana te akolata chaînette wana te singa wana te so chaînette wana nayebi te me akoki kolata yango to balataka boye mpo na fopa ekomona na bato baloba pase mobimba azalaka na singa ya bato ya rose kwa nde nzambe alobi ke maître na bango atiaka yango awa nayebisa bino na video eleki akata awa bakotisa ye eloko wana bakoti yango ndire ezalaka na croix moko boye abi bakotisa yango awa na nzela oyo tozala nango bakata boye nde bakotisa esinga wana mpo emonana te do ezalaka na kati ya nzoto na ye na loboko na ye nga bia bon alobi na nga alobi oyebi pourquoi aliaki mwasi na ye nazo explique mpo na nini aliaki mwasi ne toye kokoma nde nazoyebisa bino tomoni lelo mwasi apase maselo akufi mwasi apase maselo akufi toyebi te elo oni ebomi nga vraiment banda akufi pe nzambe pe alobi na nge loko te atalisa nga ta boye te po bato mibala kaka bino bolobaka makambo so mutu akufi nde bobandi koya koloba yo kanisi kokufa eza likambo ke ndeko nanga kokufa ya likambo nene yo kufi biso totala kaka boye totala boye te
Foto linga totala elo ni ebomi ye nga so nazotala na YouTube nazotala ba ndeke za tozo lekso zo so na monika mutu batie kwafuna telema kokufa eza kobotama te kobotama le muta toboti bato bazobakisama eza kitoko me mutalo mwana mukilo to mona eli susu te to lekisa te to ya koloba to ya koloba so nzamba lobi to koloba po mutu so akufi akoma star akoma star akufi nani akufi boye mutu nyonso na mutu oyebaki te so oyoki ka histoire ne oleli toloba te mpo na nini nga kutu mama deli mutu ayokanga munoko kyo koloba asulika mute so mutu akufi aza te soki naza na likamba koloba star moko akufi mutu moko ayebani so na likamba koloba nakoya koloba ndeti boye nzambe atalisi nga makambo moko te mpo na ye ni ndoto ni eloko me nazoyebisa bino paraport ya makambo oyo oyo nga nayebi ya mwasi ya paster wana ndenge akufaka nzambe alobaka na nga bapaster wana etokomi place nazoyebisa bino ekoki mpe kozala ka mpe na mwasi ya paster Marcelo tuko mpe kozala mpe bongo te ozomona nazoyebisa bino ka po tozala na ide yo obala paster bondelaka makasi yo o ndeko no abala paster bondelaka mpo na mama paster wana ndeko no wana la majorité bapaster ya église de réveil baza na magie wana do baza bato ya science occulte na ba oyo bazalaki bien bakotisa bango kokotisa bango yo koimagine nga kaka na YouTube kaka oyo nde nakopesa ba message na YouTube o balingai bainisie nga kande naka na ba message na YouTube o balingai bainisie nga bandeko nanga soki nayebaki nzamba solo te soki nayebaki nzamba mpungutu lendo te nzamba bakoko na biso te soki nayebaki ete engai za mabe makasi bato beto lobaka ko bapaster ya baeglise ya minene bandeko nanga tokosama te ezaka baeglise ya minene te ezaka baeglise ya minene te bango l'essentiel baverifie bamona kaka oza na étoile ozolobela mambo ya nzambe oyo asolo bakoya na façon nyonso bakoya l'essentiel bamona o kaka ozolobela ka nzambe oyo asolo bakoya so bamoni ozoloba nzambe batali bamoni ke o aza na ye na biso batiki o continue na oloba na o baza kuna te me ye azalaka na biso te ana ngambu na biso te bakoya bandeko nanga ozomona donc sikoyo bazwaka bato ebele bapase yango bazozwa ebele mpo na nini bavi ya jeune priere lere azalaki frère to sœur azalaki osambela kogene makasi lere akomi paster kogene dimine osinda ya na komi nanga paster mabe makasi yango monde baozwa bango mpo banégligea bagene banégligea bapriere yango wana biloko ya mokili kozala na posa biloko ya mokili bandeko na ngai yango ezozwa bango la majorité babeba nga paster Marcelo natie mai na monoko te nzambe alakisa ngai ye azomela makila ya bato nzambe abi chaque dimanche so asisi koteya amela makila bato nalobango na video malgré natanga kombo nete me bato mosule bazwaka ngo bakomprenaki nde na explikaka bato ozomona ke amelaka makila ya bato paster Marcelo nzambe abaki soki asilisi priere soki basisi priere dimanche lere azonga na ndako ne amelaka makila ya bato sikoyo toyebi te mwasi na ye akokufa malade ou bien nzambe atieleka mikolo mokie awumela te na mokili akufa na age oyo aza nango ou bien eza makambo ya mobali moto ebomi ye ou bien ndenge nini toyebi te me nga nazoyebisa bino oyo nzambe aexplikai nga pourkui basa bapaster bakufaka yango sikoyo tokomi place oyo po tosukisa oyo nayebisa bino pourkui basa bapaster bakufaka nzambe alobi na nga boye alobaki na nga na makambo ya paster wana oyo wana eleka kala presque 10 ans nzambe alobaki na nga boye alobi na nga leri ye aye na poto abengisi mwasi na ye alingaki mwasi ne makasi
L'air a komi membre na Rose quoi. Maître na bango atindi na mission na église. Après sikoyo, aebisi faut se comporter malamu bondelaka makasi. Mwasi azaki innocente, wana explication ya Nzambe. Mwasi azaki innocente, ayebaki misala mobali te. Mobali lokwa akome kosambe ya makasi ba grade ezo mata na église. Mwasi pe akendaki na niveau kosambela makasi. Ozomona mama pasteur amitié pe na place ki mama pasteur azosambela makasi. Nzamba lobi mwasi akomaki kosambela makasi mingi. Mwasi azomona na mobali na ye basambela makasi. Mais ok, mobali azosambela makasi po atrompe bato. Mais mwasi siko abandi kosambela makasi na ndenga bosolo. Siko esalaki ke ebandi prière ya mwasi ebandi ko déranger mobali. Na misala ya mobali ekomi ko déranger mobali. Donc mwasi on akomaki danger pour na mobali na ye. Nzamba lobi nanga la majorité ya basi ya bato wana soki azobondela makasi akokoma danger pour na mobali na ye. Akokoma danger makasi pour na mobali na ye. Pour le quoi mwasi akomi kobondela makasi. Donc balingaka makambo mibale Nzamba lobaki swati fo baboma mwasi wana, swati mwasi wana fo azala initié bakotika ye bongo te. Bozo comprendre de Nzamba lobaki nanga? Alobi swati fo baboma mwasi wana ou bien mwasi wana fo azala initié. Soki si ba initié ye, ba réussir ko initié ye, nde a comprendre place nini bazali. Nde bako fanda libala et ko continuer bako umela. Mais soki sikoyo eke mwasi wana bazokoka ko initié te. Azokoka kozala initié te, bazokoka ko initié te na ba science occulte na bango, de bako luka fuba bomaye akufa. Na batu mususu bakoluka divorce akabwana. Nda lobi na ngake yango basali na Nzambe bele bako divorcer. On ezaki 10 ans passé. Abina basali na Nzambe bele bako divorcer. Bakabwana na basi na bango po basi bazokoka basi o bakokoka koza initié te bakabwana mabala na ekokabwana. Au moins nga na yeba tele wana ke un pasteur akoki divorcer na mwasi na ye. Lelo to mona bato combien ba divorça. Là Nzamba yisanga makambo wana 10 ans passé. Ozomona nda lobi ke sikoyo ye na kana ye mwa divorcer ezate. Pona nini balingi ye azale exemplaire. Balingi ye azale exemplaire. Azala penza ke bayokela ye mawa. Po soki a divorcer bato ebele bando pesi sous confiance te. Yango balobi ke moi divorcer ezate, il faut mwasi na kufa. Mwasi na kufa comme ça abala mwasi mususu. Mwasi oya ko bala faza la ndoki deja. Soki aza deja ndoki, allez, lokola aza deja na kindoki bako initier na facilité. Ne ako soutenir musala ya mobali na ye. Bandeko nanga ndenge na bonzambe boye. Mwasi to mobali asutenaka musala ministère o Nzamba pesi mwasi ne to mobali na ye. Mwasi azo soutenir ndenge pe na molimo base soutenaka. Donc mobali aza na misala mabe akoti ba loge, il faut mwasi pe akota loge po a soutenir musala ya mobali na ye bandeko nanga. Yango na biso ba mama pasteur ebele lelo bakoma pe initié. Mibali na bango baza bato science occulte. Bango pe lelo baza initié. Nazo yebisa bino makambo Nzambe na nga témoin. Ata bato boko finga nga si to meseni na kofinga ngo. To meseni na ngo ka po ata balobi na bino bolamu ezalaka kofinga. Ezalaka kofinga po na nini bofinga ka po boza bandoki. Po boza bandoki ebele bofinga boa bandoki. Ebele bofinga ka mutu o aza ignorant finga ate. Mutu aza ignorant finga ate. Atala akabi
makambo ese eza masolo bandoki nde mutu bofingaka bofinga na bino nga na oloba base bapaster ebele baza initie nayoyisa bino verité baza initie bainitia bango siko baoyo bakoka koinitie bango te mpo kosambela na ye azosambela na bosolo ezo eza nécessaire kotambola na obanga nzambe mpo okozala ozosambela makasi ndenge nini so ozotambola na obanga nzambe te ndeko na nga baoinitie o baozwa o elo eza nécessaire kotambola na obanga nzambe. Donc mwasi wana bakokaki koinitie te mwasa paster wana bakokaki koinitie te nde yango wana badeside fu baboma ye mwe mpe badivorce eza te mpo réputation ya paster ekobebake akabwana na mwasi na ye ozomona do yango bomoni basa bapaster misu bakufa liwa na bango eza nango kaka po mabondeli eleki ye makasi epi azotambola na obanga nzambe moyeba initie eza te me akomi siko danger mpona mobali na ye mpo le mobali fala pumbwe na 3h wana kende réunion moko kuna yo 2h50 obandi deja priere moto natie moto na ndako nzambe moto makila na yesu esopa na ndako oyo papa boyeboye sikoyo mobali akomata ndenge nini akokende ndenge asala baseremoni na bango bakende na bareunion na bango na mai na basimitiere yo mwasi ozobondela mobali eza abimaki deja akendaki na simitiere na molimo yo lere ake na simitiere koinvoke baesprit kosalama na bango basalaka yo mwasi otikali wana obandi obondela na so oyebi no te okanisi kaka mobali alali nzoka nde mobali esa abimaki na molimo yo ozobondela mobali aninga azonga moya azonga eza te ndako moto moya azonga eza te akekangama kuna engai ye na osuka api fo baluka siko demo mo batinda ya koderange mwasi aderange ye alepoi apres mpo aluka akota na nzoto na ye wana siko okomi danger te mpona moto abongo okomi danger mpona ye donc fo balinga bainitie ole bakoinitie mabonde eno ekomata lisusu te okomi donc initie okomi lokola bango okomi ndoki okomi muta science occulte donc la majorité ya liwa ya basi ya basali na nzambe soi-disant tobenga bango kaka bongo basali na nzambe bafo bandeko nanga église de réveil ko eza kobeba na temps oko église de réveil nga malamu nasambela na missionike église de réveil église de réveil eza ya kobeba nayebisa bino la majorité bapase église de réveil bopia bango confiance te eza ya kobeba yango wana biso baoyo tokomi na biso bato ya kimbangu ata no tokoti baeglise ya kimbangiste te no tokoti te kaka na kwa na biso nde tozali mpo église ya kimbangiste yango nde église ya solo tozwi na barévélation bateyi ngango boye te ke église ya kimbangiste nde ya solo église ya kimbangiste yango wana nde église à temps de la fin église ya kimbangiste wana ozomona nalobi te ke bandoki baza te kuna baza pe ebele kuna mpo ndeko moko aloba na nga mama Deline yo lobi na biso ke église ya kimbangiste nde ozomona me bosolo eza na église ya kimbangiste bandeko nanga bosolo eza na église ya kimbangiste mutakosa o te bosolo eza na église ya kimbangiste me nalobi te ke bango nde mutu baza basantu nalobi bongo te partout esika bana nzambe bazali bato mabe mpe bazala me tant oyo tozokende nango nzambe alingi abia osangisa biso su te kala ta okabola biso baoyo baza bandoki batika dayaki ndoki mpo balongwa na église kimbangiste biso toya okota kuna biso tokoma bakimbangiste na église ya kimbangiste mpenza biso wana bandoki siko bakolongwa wana na église ya kimbangiste mpo ndeko moko aloba na nga mama Deline me tata mwasi na biso abundisa biso makasi na famille aza kimbangiste makasi boye nalobi te ke bandoki baza te na église kimbangiste nalobi bongo te baza na bango mpe ebele mpe kuna me nalobi ke vérité eza na église kimbangiste ozomona vérité eza na église kimbangiste donc na temps oyo tokomi temps oyo ndeko na nga ekomi temps mpenza oyo ke yo na nzambe na yo
na nzambe nozoluka elongi ya nzambe no na nzela na bagene e priere banzela bagene e priere bamateyo ka toteya kozotiango na pratique ozobondela no nzambe no na bapsaume na ozobondela bandeko na nga nzambe akotalisa o paster wana nani oyo opesaka confiance. Donc base bapaster baza bavictime ebele bapaster non bango moko mpo nyonso te bayaki na baeglise bamission na ka ya paster wana oyo nga nayebisi bino ye ayaki mission ta kaki ndoki ne bande banda sikoyo misusu azala na ye ndoki te aza na ye mwana nzambe aye na ye mpe na bonzambe asali mpe makasi abondeli ti nzambe apesi ye mpe mosala akomi paster bango lia baomona bongwale baye kobundisa baye kozwa ye bainitie ye bainisaka mingi inconsciemment omona bainitie paster inconsciemment alapres nde ekokoma conscient ozomona yango kana ndenge na partage na bino vraiment ngai nayebi ke paster Marcelo aza ya nzambe te peut-être aobongola motema nsima peut-être aobongola motema nsima mpo si nalota ye mpe bandaki koloba na nga na bosani ome nalobango mpe na bavideo andaki koloba na nga ke nzambe na yo wana aza nzambe solo nzambe mpuntulendo nzambe bakoko na biso ye wana nzambe solo paster Marcelo bandaki koloba eloko ya bongo ozomona nayebi te soki un jour akoya na nzambe yango omoni mutu soki nana akufi te tobondelaka kaka mpona bango peut-être azalaka na ye ya nzambe po bamisu baya ba 75 baza bato baobongola mitema te me bato mosusu baza bato oyo bakobongola mitema soki paster Marcelo aza parmi bato bakobongola motema en tout cas nzambe azwa lokumu mpona ngo toyeba ngo kaka toyeba kaka ke te paster Marcelo vraiment te akomi donc omoni mutu soki pa changer boyeba mpe na mateya na ye mateya mpe kochange ozomona mateya mpe kochange biso toteya bato bameshe eza mabe biloko basirene eza mabe bapantolo eza mabe me paster Marcelo oyo bato ebele balandaka oyo mpenza ozomona mpe ake bible mpenza kondika balobaki bamelisa bango babible wana bamelisa bango komelisa na ndenge ya butu nde yango moni bateyaka bien bongo me na connaissance ya paster Marcelo aza nango ntina moya lelo alobake bameshe eza mabe te botia na bino bamakiyage eza mabe te botia na bino ozomona donc ezolakisa deja ke ozomona ezolakisa mpenza ke ndoto na nga nzambe ndenge atalisaki nga wana na vision na nzambe atalisanga ke azomela makila bato melaka makila bato ozomona eza kaka paster Marcelo te baza pe ebele nalobi bongo na sensi ke do liwa ya mwasi na ye peut-être mwasi ne azaki kobondela na bosolo nde akomaki danger mpona paster Marcelo yango wana fo akufa ozomona yango wana fo akufa soki bazokoka koinitie ye te en tout cas la majorité eza soki bazokoka nde koinitie te nde baoboma ya kufa ozomona nde baoboma ya kufa donc yango wana nga selon nga yango moni nasali mpe analyse na nga nasali yango mpe lokola mpe na bandaki daya koyebisa bino makambo ya paster wana oyo abomaki mwasi ne oyo ya liboso nde pourkui susu mpona sukisa abandaki koluka koboma su mwasi ne oyo ya mibale nde nzambe aesplikaki nga alobi sikoyo nzambe na wana na otiongo te pourkui alingaki koboma mwasi ne ya mibale na otiongo te eza mpe makasi do na mokuse ayolia bala mwasi ya ndoki nde nauti oyebisa bino akebala su mwasi oyo ya ndoki te sikoyo pourkui abalaki mwasi wana oyo azalaki ndoki te nzoka nde paster wana ndenge ka azalaka nde na bosantu nde anakufela mwasi basere ebele na eglise babandaki kosaproche epai na ye bandaki kopusana pembeni na ye le bazopusana pembeni ne bamisu badivorsa bamisu mpe babala te batali mpenza ke paster akufi ane mwasi epuis aza na réputation kitoko soki abalinga mpenza na kozala heureuse boye do libala ya kimia kitoko lere akoremake kokoma opusana pembeni na ye nde akobenga yo bosolola na ndako na ye lere bokosolola na ndako na ye akobima na yo epuis akoyebisa yo kanga munoko
kobeta lisolo te tozala nano boye ezala na mosika nga mpe mosika mpo bato bayeba nano te. En tout cas nde tokwei na ekobo boye nzambe alimbisa après avoir kokwea na ekobo nzambe alobi sikoyo pourkui bande kobima na basi wana anda obima na bango mpona kozwa étoile. Non. anda obima na bango mpona kozwa étoile asire yo ke na kobala yo me kobetela mutu lisolo te fo ezala sekele. Fo ezala sekele kobetela mutu lisolo te ke ngai na bimi na yo. Potala kaka naza mutu banda mwasi akufa boyeboye nzambe abi nanga bimi na basere ebele na eglise na bango oyo aobetela pe oyo lisolo te oyo pe aobetela oyo lisolo te oyo pe aobetela oyo lisolo te nzoka abimi na bango. Ozomona sikoyo lere alinga kosala yango na mwasi oyo abalaki ya mibale ezalaki mpo abima na ye kaka azwa étoile aetufe ye mpo mosala na banda kosala yango wana me lere abimi na ye nde sikoyo mwana mwasi wana amenasaki ye ayebisi lokola osali nga boye opromete nga libala soki osali yango te so obali nga te na kobenga mutu boye na ofandisa bango na kobake ye ayebaki akobala ngai te pourkui abima na nga. Ozomona donc eza lokola chantage mwasi wana asalaki ye chantage yango wana sikoyo esalaki ke amonaki mpe na bima na bato nazokosa bato mpona koetufe bon mpona kozwa étoile me turo mwasi oyo nabimi na ye tala makambo alobi ndamemaki pa maître ne wana explication ezouta pa nzambe amemi pa maître na ye lere ake nango pa maître na ye nde maître ayebisi alobi ke si c'est comme ça bala ye promettre ye mariage avant ka mariage na ye akokufa. Avant kako bala ye akokufa na ye avant mariage. Nzamba lobi na nga balingaki baboma ye déjà avant kokufa. Avant libala wana alinga kokufa na ye. Mais ngai nzambe na bundelaki mwa mwasi na mpona se souvenaki na bolamu o mwasi na sala. O mwana na nga wana sala na se souvenai na bolamu wana. Nde bakendaki tina mariage mais projet ezalaki bakenda libala te akufa avant mariage nde bakendaki tina libala kokende bakenda libala nzambe abi mwasi pe atundaki volonté na ngai te nzambe alobi mwasi la azobondela mwasi wana mwana nzambe la azobondela atundaki volonté ya nzambe te est-ce que eza pena mobali oyo pesinga to ye te nzambe alobi ye mwasi alobaki ka nalingi ye sunga libala oyo ekende bien lokola pe ebandeli nango ekendaki na ekobo na kosumuka nzambe abi yango nazalaki wana te na libala wana natika ye na libala wana tina ndenge akota na libala wana lere akoti na libala pe ezalaki ka afwa kufaka apres libala wana me nga nzambe nabundelaki ye kaka na bandeko se souvenir kaka te bandeko tosala bolamu ebundelaka nzambe bandeko se souvenir na ye po azalaki kolatisa basali na nzambe oh Seigneur azalaki kosunga basali na nzambe kolatisa basali na nzambe kokaba epuis bandeko ke na baprison kotika babiloko mpona wana aza na Kinshasa na ye poto te ande koteka mwa batombola ne biloko ya mike abande kokena ba prison kotikela ba prisonnier te Seigneur nzambe za malamu kotikela ba prisonnier biloko akolia ande kokena ba ofelina kotikela ba mwa miliki mwa nini nzambe abi souvenir wana yango ebundela bande kona tosala bolamu yango moni mwa mosana kufaka te pona bolamu o asalaka na le passé egangaki ba passé oya yebai na Kinshasa lera ye poto asombela bango basulie atindela bango nyonso wana egangi ba passé wana ya yebai na Kinshasa bazaki na mpiaka andozwe moko 50 atindeli bango do ba souvenir nzamba asalaki nde na mwana mwasana yangwana me pona kaka boy akendaki dane kobo
atuni volonté na nga te ke nzambe ese libala oyo pe nga topesi ngai te abika nzambe sunga libala na ngeleka na kimia nzambe merci opesi nga mobali merci 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 boye boye nzambe atali ekabi nazalaki kuna te tina ndenge kokoma bongo bandeko na nga na suki awa video na biso oyo na bandeki kosala wana oyo nalobaki mpona ange oyo babakiselaki nga na kontinue yango na video mosusu nzambe amona biso tozopose bakestio ebele mwasa pase tunasi akufi eloko ni liwa nyonso ezalaka na spiritualité eutaka na spiritualité quelque part ozomona avant baboma na musuni futi da babomaki yo na molimo la majorité bato bakufaka eza na bato mosusu wi tant na ye ya kokufa ekoki tant na ye ya kokufa ekoki ndenge ayela na mokili akowumela te akokisa 50 ans te na mokili eza te ko baboma ye balia ye to basala boye wi ezali nango naza na barevelation nango eza na bato oyo ke nzambe atiaki akoya na mokili oyo akokufa na age ya 20 ans nayebi yango fa kufa na age ya 20 ans nzambe atia bongo na age ya 20 ans akokufa mpo mission na ye akosala akosisa deja yango do eza na bato ya ndenge wana me biso bamama Deline nzambe abana biso tosambela tokoma mobange aloba na nga sambela kokoma koko osalaka bolamu ebele na mokili mpo mokoko oyo ozwa bakuwa na motuya do na ndimi teke nzambe atianga nakufa na baage moko boye te na ndimi te do nga mpenza timoki mobange bao bazelanga liwa mawa mpona bino nzambe mawa mpona bino mawa voma makasi tala paster wana ndenge aninga olianga wana uno nayebi nzambe apungutu lendo te no nayebaki fumuki mbangu te ndamba bakiselenga ange moko po batelanga nazalaki na bameshe na mutu na bamaquillage na mutu biloko ya basirene heureusement période wana peut-être bazalaki koakize bato na banda ozwa biso na biloko wana nanu te mpo lelo so baluki na façon nyonso baozwa te batali kaka atiaka biloko na biso bakoti na biloko wana ozomona soki ezalaki na temps na bakota na biloko wana mbeta mosusu nzambe anga opekisa ngo periode wana ubie swati baninge bazwanga me baninge mpe kozwanga te mpo nzambe abatelaki nga bilaka na ye mutu eprotegeaki nga vraiment makasi eprotegeaki nga makasi na kokontinue kobetela bino yango makambo ange wana alobaki na nga nzambe azala na moko na moko nga mpe mama Deline namona ye mpe naloba mpe likambo mosa pase tunasi akufi nga naloba te yango nayebisi bino donc bakufaka mingi en tout cas nga penda pwe makasi na omona ekoki kozala balukaki koinitie bakoki te et puis kobondela ne mataki vraiment makasi kobondela ne mataki makasi bamoni ke donc tokoka kozwa ye te akomi danger mpona pase tunasi ozomona yango wana omoni ke fo baboma ye donc omoni natali video mo pase tunasi azoloba mwasi na ngai soki mpe ntongo etani afandi wana na bato so bakufi omoni mama bandeko na nga mutu bandoki ko oyebi deja ke nazoboma mutu boye mpo bato bayokela nga mawa bato na bamayele ti bamayele moko okoki koimagine te mpo bayokela nga mawa mpo bayokela nga mafuna sa deja video moko nalobela likambo mpo mwasi oyo naoleke kala te mpo ndenge akomi kosala bapriere ne ngai eza pasi naoleke kala te me funa sala siko nakumisa ye mpo lero akufa bato bazala kutu na ide teke eza ngami na bomi ye c'est ça mamu na bino wana toyebi yango deja bokosa biso te bokosaka bato na bino bokosaka wana ozomona bokosaka bato na bino bokosaka donc yango wana pase masolo nde nazoloba ke nga nayebi ye aza na ye na misala mabe mpo nzambe alobana na bandaki kolanda te ya kitoko mateya ne suto akalakala wawu en tout cas te donc vraiment na bandaki kolanda ya bandaki koteya kitoko nde nzambe ayaki kotalisanga mpona ngai nakekota na kazarema na nini oyo basala bayaka periode moko baye kobeta soki na Bercy soki nini kosala conférence na Bercy nde séminaire je crois séminaire ou conférence na Bercy nde esika nzambe aboyaki nakende mpe ayaki kotalisanga ke Pasteur Marcelo amelaka
makila bato chaque dimanche atalisi nga na betongo nde na bavideo eleka nzambe amona moko na moko na video wana bato bandima bato pe o baboya encore le na lobaka yango wana kutu bato bayebi teke pas lelo kutu mambu na bango ekomomona na poasa bato ebele bakomprana ke bapasa etuna si mpe akoki kozala na misala bato ebele bakomprana mele wana bato pende ebele bayebaki te mele nga nalobaki yango moni bato ebele bafingaki nga balobaki me lelo naza kaka ti naza kaka do nzambe azobatela tolobaka oyo ekoki oyo tokoki koloba me nga mpe namona ye mpe lisu na ndoto azolobaki nzambe oyo nga nasambelaka nzambe ampungutu lendo nzambe bakoko na biso aza nzambe oyo asolo azoluka ya pana kote nga nazalaki onde ezalaki bongo gloire à Dieu soki lobi vraiment tokocomprendre passé maselo aye mpenza na nzambe oyo asolo en tout cas lokumu ekozonga epai na ye ezonga epai na nzambe tolimitaka nzambe te nzambe aza capable alobaki na temps ya suka na semaine ya suka bato ebele bakolongwa na bonzambe mpe bato ebele bakoya na bonzambe donc ntango mosusu pase maselo akozala moko ya bato bakoya na bonzambe nzambe nayebi te so naloba mpe ya son âme mama Blanche donc nzambe ka moto ayebi liwa ya mutu soki eke akufi kati na bonzambe to akufi kati na bonzambe te so akufi kati na bonzambe nzambe azwa lokumu ake na ye na kimia nyonso place ya bisengo ya kitoko ya bien esika oyo mikakatano ezalaka te bapasi ezala te mais soki akufi na bonzambe te eza mawa mingi donc comportement ya mutu yango te mutu elakisa biso ke mutu oyo akufi na bonzambe mpo ase comportaka bi alobaka mingi te azalaka boye comportement ya mutu yango te kolakisaki mutu oyo akufi na bonzambe ozomona mutu mosusu akozala azalaki loyenge tokofinga bato kosala nde tomonaki ndeko na biso Rafi Ntumba oyo te kokufa tomonaki kofinga bato me toyebi te na suka nango relation na ye na nzambe ezalaki ndenge nini ozomona donc comportement ya mutu yango te ekoki kolakisa biso ke ake pa nzambe to ake pasi na nzambe te so nzambe arevele te ozomona heureusement to malheureusement mpe nzambe akoma mpe kotalisa ye atoyoka onka mikolo ezoya mpe biso mpe totalaka bato bakoloba ke oyo bakomoni soit na enfer to na lie de tourment donc toyoka yango toyoka yango ale apres tokoexamine soki alobi ya solo to alobi ya solo te bo biso toyoka kaka toyoki bon bamoni ye na lola bon bamoni ye na enfer totali kaka toyoki kaka soki mpe ya solo soki mpe ya lokuta toyebi te mpo eza na bato mosusu oyo kuna alobi bamoni ye na enfer oyo kuna abi amoni ye na lola donc siko tondimela nani toboya nani toyebi te donc nzambe ka moto ayebi na ye nzambe azwa lokumu mpona nyonso yango wana nalobi kake na bato nyonso bolandanga na video oyo nzambe amona bino moko na moko nga pe mama Deli naza pe na chaîne YouTube pourquoi pana ya koloba likambo oyo tozolobela biso nyonso po nga pe nazwi temps na nga na tali pe ba video pe ya bato pe pona koluka koyeba pe mamosa parce que tumanse akufi boyeboye nasepela na mwasi yango vraiment nasepela nde namona kala tableau matoi te nde namona ku ba maquillage ya mwana telle ba photo na wana ba maquillage ya ko changer bilongi mais aza vraiment muta ba maquillage makasi te nasepela na apparence na ye vraiment nzambe vraiment kaka vraiment liwa na ye eza pasi makasi mutu mota kolinga kufa na ajo ya kufeli nango epi atiki bana na ye baza nonu vraiment surtout moko wana muke naza na 2 ans mwana muke vraiment donc vraiment mutu mota kosepela akufa na ajo wana atika mwana ya muke bongo epi misusu wana pe vraiment bakoli na onte po ata moko te na onse abali je crois na ebite soki moko se abali to nde nini na ebite ba jeune garçon ba jeune fille ok nzambe amona moko na moko nga pe mama Deli na lobi na nga ok nzambe amona bino to continue video wana oyo nayebisa bino mpona ange wana oyo babakiselaki nga ndenge elekelaki nga na ye merci nzambe amona bino nyonso kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen.